Voilà, Mbote, Batata Bamama, Bilenge Basi Mibali, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Utonde Belé na Paris, na Pesibino Mbote ban Allemagne, na Pesibino Mbote Belé, Bozola Ndangana Goma, na Bukavu, na Kindu, Kimia, Yakolo Nzambe, Mokeli Alikolo Penase, Ebila Bilo Nyonso, Baibondimba Rolanda Biso, Tozali na Congo France Télévision, Cheno na Bisabino ke, Tango pas bavoisé Zozika, Biso Awa Tozana Kimia, Tokosala Moussala très bien, vous en avez 4 autres Tokate, car on est à Paris. Donc merci na Yemei Otondima et après ça Kabiso Pema Tongo Pokwa midi Kolon Zambé pour na Pema Zoko Pesa Biso Ngai Richard Nzambo moi na Yabatu Kambo na motote le Sambo toujours pas en Kolo Nzambe Sunga équipe exact complet da Tongo Lelo Nazana Christian Touré na réalisation pe Pichu Maimbi azana basima ya bilili bozali kozwa équipe ezali complet biso bozali kolanda mbala moko na kati ya YouTube toujours na kati ya Congo France Télévision pe bandeko bozali kolanda biso na kati ya câble bozwa biso toujours pe tozali kobongisa kala mingi te tokokota mbala moko kino na ba Facebook po boyebaka na kozwa biso na yamba mito na yambi lelo moko ya basali na nzambe na cadre ya émission otobenga plateau chrétienne na ebisaka bino ke plateau chrétien za pona bino nyonso basali na nzambe oyo nyonso andimiko yambama na plateau azali wana boyei malamu lelo na yambi lisusu moko ya basali na nzambe oyo tobenge yamba ya ERC Église du Réveil du Congo na kombo ya Dr David Kaluki ye azali bongo chargé Tolobaki azali mokambi tope président vice-président provincial chargé ya mobilisation pe azali susu na gestion ya Mayematali ba district pe azali bongo kobwaka lisu na ye na coordination communale yoka bagrade na mituni nzambe biyano kozala ya ngai bongo mituna par deux kozala ya ngai biyano ekozala ya David docteur David Mosal Nzambe Mbote ndeko journaliste bonne santé nzamba zo batela biso ndongo zo mona biso tona bomo itona pema asala biso bolamu et permettre le to kutana yo tout solo lisusu ndenge to mesana ko solo très bien je crois bien que bande connaît na utolo ba mitune kozala ya ngai biyano kozala ya yepe na lobaki te plateau oyo zala kapo na batu nyonso tango moni na masolo to solo lisoki sepeli siote ubengi na limero kozala wana tokoyamba yo pe popesa biso oyo kozala oyo to bengaka droit de réponse. Église du Réveil du Congo mutu na yango topé ali kotambwisama na son éminence Dodo Kamba na bandi émissions après après OK bonne santé ya et son éminence Dodo Kamba pambate ezana bato belé ba komaki ko sambela po masolo biso to yokaki pe ndenge to mona ki na ba réseaux sociaux ba ko beta tangwa poison bonne santé naï na ko pisa yonde ko journaliste éminence l'évêque général Issa Dodo Kamba aza à bonne santé oh oyebike azala qui empoisonné et compliqué santé na ye mais nzambe na bomoi oye asali la kana alliance na ye et puis mingongo etombwa maki ko sambela lelo tozo mone na bomoi to tu kozala na ye na minute tozo ndima na nzambe longo ça va son éminence aza malamu oui ba ki place poison outité et toza na molimo na nzambe oui mais toza nzambe te toza na molimo na nzambe asali biso ngulu toza na molimo na ye toyebi source te yenda yebi source mais oui besoin intéressé biso la guérison de son serviteur parce qu'il est en vie. Vous avez un prophète, vous avez un mais vous avez un prophète. Un prophète, nous avons un ERC. Mon côté, nous avons un si place source à poison et outils. To boyebi mais bozo banga ko bimisa ko dénoncer. Kobanga c'est trop dur.
ndeko Richard. Kobanga, c'est trop dur. Tobanga mutute. Tolenga pe mutute. Mais to yebisi yo. Ndenge bakomi elobi. Tozo croire na automoni changement na vie à moto. Vous savez que Azaki tellement menacé. Mais banani yango bazo menacé tellement dérangé. Banazela banani yango bazo menacé yepo bako matina niveau ya kochela ye tata ya bato azana mwasi na ye na bananga na banana ye. Oyo koto eza RSC oui mais c'est un père de famille il est encore trop jeune banana ngo wana o bakofanda basali lisanga pona kokoma kino na niveau wana ya kochela mutu parce que kochela mutu poison ça déjà koboma ya mutu biso bato to lekala banzela na toyebi soki ocheli mutu poison za éliminer vie na ye au moins ke ngolo ya nzambe nenga na mibenga miracle eza na ngolo ya nzambe ndeko journaliste bato ba mona yo komata bato ba mona yo kotombwa bato ba yo ka sango na libanda bato ba comprendre les visions yo zanango abamba libanga na mango eteli balingi ba éliminer poko ki sa mission te asala musala na été balingi ba éliminer asuka mais non alliance ya zanango na nzambe eza différent na bango bazanango bango banani bango wana kaka bazanga kombo alliance eza différent l'homme du sacerdoce royal tolobake bako wele la kiti ya ARC toloba ndengo wana donc bitumba wana ko wele la kiti nane sila te ba wele la kiti te bongo nini kasi yo longwa po yo ndem toza blocage nani akolongole po to kenan malembe na ngana na landaka bino na ya même tina tolobani na Africana Palace komona ndenge nini élection salami à l'époque na monaka batata ya beyamba ona kotanga wate mais na kobimisa mutu moko oyo azalaki bongo mokambi à l'époque oyo archevêque général Albert Kankenza mwana mbo oyo andimaka lobite pona biso batata to monike il faut elenge lokola Dodo Kamba aswa mutu to azwa kiti ya ARC bapesaka ye biso na tozalaki wana tokei na hôtel du fleuve to moni ndeni ba investir ye tozalaki wana bongo est-ce que lelo bato mususu baya ko jalouser tolo bake bato bazana cesse bato bazo luka bakoma nesika na ye tu eloko nini ko sala mawana banani bakoyi ko zala kati ya trouble ya ARC baza ebele na lolenge na bango ndeko Richard na oyokayo évêque général Israël Dodo Kamba, celui qui est le président national et représentant légal de l'Église du Congo, c'est un homme sage et intelligent. Qualité Yamisala Naye na Église du Réveil du Congo, sa vision, sa façon d'être. Non. On est dans l'église de Réveil du Congo, mais vous vous regardez en face, vous voyez des choses qui se passent. Comment à présenter vision, comment à poursuivre vision, comment à réaliser ma rêve, et ma cambo et salema dans l'église du Réveil du Congo, et ils ont salema. C'est vrai ça. Wow. Mon frère, tout le monde par sentiment. Tout le monde par pression ou par influence T. Je suis souvent estomaqué quand les gens parlent ça et là. Et Ezaki Boy, Ngana Yebisio, Nazana 4, n'a rappelé yo. C'est un homme bon, avec un grand cœur, et aussi a une vision impeccable. Vision aye nde bato ba obundisa. Docteur Bake makambo bato ba koloba loba pemele peneza nango makambo lokuta notamment ke azalo lendo aroyoka bato mususu te ba mikolo na ye ba tata na ye tolo bakeza makambo lokuta. Ndeko Richard.
batata mobilo beaucoup misaka na éviter so bazara 70 to nini. Na vu exemple moko karata bibale. OK. Na vu exemple ya révérend Jean Bosco Kindomba. Que je salue à pas ça. Okay. S'apprécier. Tala lokola moto lokola révérend Jean Bosco Kindomba. À chaque fois oyo activité ya église du réveil du Congo ezali, to éminence a bengi ici, il vient avec respect et avec sa position comme l'un des fondateurs et avec talisa le lengue à makamego au salema et avec sa éminence nga nazana yo, je vous soutiens. Nous allons soutenir le mandat na yo parce que le Seigneur t'a établi. Jean Bosco Kindomba a perdu. Dans ce pays l'archevêque de donner Galeta. Tous qui en affaires étrangères. Mais vous sentez comment quelqu'un a dit naïe awa, je suis venu par conviction. De Richard. Baoya Pembenia, évêque général de Dokamba, par conviction, pas par pression. Il n'y a rien où il faut bloquer Bango. Bazolanda, leader, Obiche de Zobenga Prima, Ngana Benga Ye, Mejawan. Bon, les leaders. D'accord. Nalobaki mitule ozayanga bien nous yo. On a moni au lobby papa Nabiso Jean Bosco Kindomba. Oui. Bango nyoso bazana kati ya ERC, n'est-ce pas? Oui. L'évêque Mukuna nazana kati ya ERC. Évêque Pascal Mukuna. Azape membre moko ya église de réveil du Congo. Mais na kati ya structure ya ERC où ils ont dirigé église du réveil du Congo azate na kati. Bongo le papa Mutombo Kalombo. Na lobi bien bazana kati ya l'église de réveil. Bazali parmi ba oyoyo ba bundi ba pionnier pour la musala. Mais la structure il y a chemin ndenge makambo zo kende. Bana kata structure to comme manana ndenge chemin ndenge zo kende te. Mutuna nangeza boy. Tango ba koloba église du réveil du Congo. N'est-ce pas? Ba papa wana ozu lokola évêque Mukuna. Azape na kata église du réveil du Congo. Parce que tangu élection salamaki o batiaki son nomination de Dokamba to monaka évêque Mukuna place wana, n'est-ce pas? Azalaka nakati ya Africana Palace azalaka ngai na chaka micro na ngai azalaka. Bon, so tozu bato wana nyonso tozu lokola papa Mutombo Kalombo ba papa wana ndena kotuna est-ce que bazalaka pe na kati église du réveil du Congo to bazali na ba en fait parce que église du réveil du Congo zali communauté za confession religieuse. Voilà. OK, bazana kati confession religieuse ya communauté église du réveil du Congo. Na uto lo banayo ki bazana kati. D'accord. Église du réveil du Congo. OK, vas-y. Oyo bezotambu sama na évêque général Israël de Dokamba. OK, maintenant pourquoi? D'accord. Batuaza appartement za munene. Oui. Ba local les ébélés. Bien sûr. Mais il y a qu'un seul leader. D'accord. Maintenant, pourquoi lorsqu'il y a des rassemblements ou des manifestations organisées par son éminence de Dokamba, ba papa wana bayakate. Ezalaka bo pesa ka bango ba invitation tie, yango bayakate ou qu'est-ce qui se passe que pour bango bayate parce que lelo oyo ba papa wana nde bazali ko sala oyo o bazana kati ya au conseil ya église du réveil du Congo. Qu'est-ce qui se passe que pour bango bayakate? Ndeko Richard. Elle vola mon konzamboka bengisi batunyo sota la kati ya mboka moko songolo village moko pakala. Ce n'est pas tout le monde qui peut venir. Bah on va trouver eux intéressant. Bah on va trouver que tu es leur chef. Ndeba kuya. Bah on va respecter l'autorité na yo établie. Ndeba ku poussa pembe na yo. OK. Kozela ka tena makambo batunyo so ba poussana. Continuer à vivre. Peut continuer à marcher na batu ba poussa pembe na yo. Ba otala musika batala ba observer et aussi mato te et aux arabiens aux arabiens mutunio sauter dans la vision et on pousse pour en soutenir mutunio sauter. Mais est-ce que vous dites qu'ils appellent désobéissance
parce que mon konzi a pesinga il lokasa mais na yete et ça peut désobéissance nazo ko désobéir na mon konzi c'est-à-dire nazo ko reconnaître que autorité na été maintenant devoir ya mon konzi na vis-à-vis na ngeko zalanine parce que naza na quatre église du réveil mais mon konzi o ya église du réveil a pesinga imbela pesinga invitation na manifestation to na réunion mais na yete mbala liboso mbala mi bale mbala misato. C'est la désobéissance. Alors, est-ce que dans la désobéissance, on a besoin de réglementer ou de sanctionner bango pour leur faire voir que non, malgré sanctionner bango ça l'a raté. Tozo qui est très bientôt dans l'Assemblée générale. Ok. Au mois de mars et dans le Congo central. Ok. Cette fois-ci, le Congo central. Bozo qui est le Congo central. Oui. Makambo Zolingolo. Statut église du réveil du Congo. Et l'Oba, et ça a un régime disciplinaire nango et pesa ba technique, pe ba méthode. Et Makambo de ça les makaka dans l'Assemblée générale. Ok. C'est de là que Togoyeba. Pour na likamutel, to pour na mututel, pour na likamusongolo. Voilà Mbadonaye. Voilà la réponse, c'est Sengela Zoua. Tu as moi temps, tu as fêté 20 ans, il y a l'église du réveil du Congo. Nazo comment on a mais il y a na parcours wana. Na parcours il y a l'église du réveil du Congo. Il y a le roi Nzete. Ils ont des Nzete. Mais si on peut payer, ma casse aux arango faible. C'est là ni. Et quoi? Et quoi nango? Est-ce que Nzete fait et le roi Nzete? Yambona nakoma nesika wana ya anniversaire 20e anniversaire il y a l'église du réveil du Congo. Je voulais te poser une question. Le pasteur Denis Lessi fait aussi partie des églises du réveil du Congo? Il fait partie, il est dedans. Ah bon? Oui. Azaka porte-parole, il y a RSC ou bien comment? Parce que ces derniers temps, il y a eu ça la base dans les réseaux sociaux concernant Poison, il y a son éminence Dodo Kamba. Dans la structure, tu as un bateau. Tu as un organe. Bateau, il solo de histoire. Devant un tel problème, ne pas bimaka. Ok. Il y a le membre. Il y a l'église du réveil du Congo. Oyo, à l'église apostolique, à l'église du réveil du Congo, en a 4. À Monique injustice. À Monique non, tu vivras à Moïté. N'est-ce pas de la makambo à Moïté? Il y a tellement qu'à défendre. Ok. Puis à Talisanabato. Kenzemboyo. Et Mbama Moïté. Composition de Moïse. Ok. So moni muta telemi a lobi le kambo. Je crois dans tout le bas na makambo ya le kapo na Poison ya éminence évêque général. Ba que belé na poto par-ci par-là. Même au bazar na réveillé, même au bazar na place. Attends ba musu bazaki na ba confession musu. Ils ont prié. Bazar qui était ko sambela. Et ils kolba que ba tout nyonso ba soutenir le kambo ba mona ba moni que non pour biso to réussir. C'est de Dodo Kamba. Comme c'est de nos Kamba, va soutenir rien. Au conseil, même sa téléma qui parle le Bongo, c'est parce qu'à mon que non, le leader qu'il fallait pour que Makambo soit la malam. Au conseil, ils allaient déjà bandaka, n'est-ce pas? Au conseil. Tous les aïeux. Ok. Au conseil, ils allaient déjà. Mais façon où ils allaient là, quand on est comme Melisiko, et comme il est là au conseil, que Bundisa et y est pour bêta. Et église du réveil du Congo. Bozo mona ngonde ni bino batu boza na katikuna. Ndeko journaliste na yebisa ka la fois passée. Lelo lisusu na yebisi pe yo pe na yebisa bandeko no so bazola na biso. Ba oyoka yo bandeko ba rotala. Vous êtes dans le monde entier. OK. Ba pasteur mo vanda bandako ba pasteur boza wapi? Au Colomote au conseil. En beta biso. Bo bengaye tu vas créer comme Baouté ou ERC. Moi, je vais te attends, d'autres habitate. Église du réveil du Congo, Ezali, 6e confession religieuse, reconnue dans le protocole d'État.
Est-ce que plateforme est qui quoi la pena confession et le confession conseil salamaka parce que lorsque Boutaza na 4 églises de réveil a ko sepela te toi ko mona makambo wana te ndia ko ki ko yana au conseil wa ko sepela na makambo ya église de réveil te tamboli nango ndia ko benda na mupanzi boko sala no lo musu te ka fo boluka kombo église de réveil du Congo bakende ba continuer ba sala ba bango siko eloko bisote mais eloko oyo ba population pe bandimi ba kotuna comment se fait-il que kaka ba papa wana bangonde batambusa église du réveil du Congo kaka bango lelo ba ko benda na mupanzi ba fandisa au conseil oyo ko sala interface contre l'état congolais pendant que bango nyoso wana yango moni mutuna nanga est-ce que bazala kana kata église du réveil ne mutuna o batu ba kotuna est-ce que bango nyoso wana kino lelo bazala kana église du réveil to pesi ba bendana na bango o moni ba to azara to botami na libota moko OK mutamuta ki akoli akewa sala moi vie mukoli kamo zara na famille to ba oteka lupango ba ye bato no sala ni to pe mukolo wana bato uta libana bo ba yako bino na famille bato sala ni ata adresse wana boteka ka bato andoluka ba bendana ba pusana parce que za famille et sika tata zali deba ozongaka tata oyaka Israël Dodo Kamba. O bango ba ko benga mwana yo bengi tata na. Na lobi na yo c'est un père. Ah parce que ça na mutu ya église du réveil. Mais lorsque vous pesi mutu makoki ya ko kamba. Mais vous pesi capacité ça la musala. Très bien, je crois bien que mesdames et messieurs, nous sommes en face. Je suis en face. Il y a Moko ya Basali ya. Il y a des Richard. Oui. Mais ngana biso ko lobaka te que no bango bazo benga aza mwana na bango te. Oh. Photos à la claire aza mwana na. Oh. Azamona nani tubo omoni soko solo balikam tuna ka bango kamu tuna bango oyebi tango élection salamaka na africana palace biso tozalaka wana ba journaliste belé tozalaka wana surtout biso to sala domaine ya investigation makambo ta l'église tozalaka wana ba obenga ye mwana na bango yango siko loko biso koto ka pasi parce que muto bango ba chaki confiance muto bango benga ki mwana na bango lelo bango moko ba komi ko chaye banzube c'est de là où il y a un problème. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et de lui-même a incarné pouvoir. Yarozala Nzambe liboso bato. C'est Dodo Kamba. Est-ce que na le pas joué hein na simba makamsu mais na subislo na pas joué. Est-ce que bino bato bozalaka na son éminence Dodo Kamba Bosolo la très bien. Est-ce qu'il est en bon terme avec tous ces vieux papas là oyo tata et biyamba wana oyo bazana katia au conseil. Est-ce que bazala ka bon terme? Est-ce que bakuta naka? Est-ce que basolo laka? Est-ce que bapesa naka bambote? Na yebi ke tango mususu question oyo kozala pas si pour répondre ngo la fallait na tout nango ka na yemo ko mais yo za ezana facilité na kotalisa yo. Allez-y. Tout kozala na ne passer na stade de martyr. Tous ces papas-là, ma père n'a pas wana bayaki. Mais bayaki parce que ezalaki église du réveil te, ezalaki organisé na mboka. Qui est le chef yaba? Ezalaki organisé na mboka papa parce que organisaki. Docteur David. Oui, il a organisé mais ezalaki eloko ya mboka, ezalaki ya église du réveil te. Mais na lingina tout na pas. On a quitté même na ba photo. Oui. Il y a ba salutation oyo. Notre père, le général Soni Kafuta. Oui, là, on a apporté le peu Mutombo. D'accord. Aza à bon terme. Mon biso tout zu makoki ya kovanda na ye na minute oyo. Tozomona comment azo s'exercer, comment azo talisa attitude na ye, il appelle tout le monde à un bon terme. Na évangéliste Kabou Alessa, pas à bon terme na ba tu mêlé. Il y a pas peut-être que ça la mopona, peut-être que ça la mopona mutema munene nere yo uto lo bakazala mutema munene, peut-être que ça la mutema munene na ye, mais on fait foyer mo yebi que quelque part bitumbe zali yo beninga na ye pa na yo. On doit poser une question.
Nengo répondre, nengo répondre yo. Et ça pour les autres ramonter bananga. So yo na kati na yo. Wana likamuna yo mabe. Oza na attitude de bien te. Ça n'engage que toi. Très bien. Le cola oui, représentant na ndenge na omona l'évêque général Israël de Dokamba a répondu au plus profond de son cœur. Très bien. Name mayo, name mona stade oyo. Bo uti ko fêter église du réveil uti ko fêter 20e anniversaire, n'est-ce pas? Oui. Manifestation salamaki wapi. De salango na Romeo Golf. OK, Romeo Golf. Tu peux me citer ba tata ya Beyambo bazalaki? Il y a l'église des réveils du Congo. Na Kotangelo ba fondateur. Allez-y. 4. OK. Na bandi na moto liboso. Bande Robo Hollande. Révérend Jean Bosco Kindomba. Jean Bosco Kindomba, oui. Azala Kiwana. OK. Bishop Baolimo Mapassa. Oh. Oui, vas-y, allez-y. Parce que son nom cité Bango. D'accord, allez-y. Révérend Jacques Martin, bravo. Bravo. Ma membre fondateur. Non, cité ma membre fondateur. Archevêque capital Mbombe. Hein? Nakuba no tangelo bate bakombo batebele. Batonyo so nazoloba bazala kiwana. Ngasko langi ba dotu nao. L'évêque général Mukuna Ayaki. Parce qu'il fait partie de l'église du réveil du Congo. Est-ce que vous avez na uche ko répondre yo awa? Oui. Tala, Christ a sali sa fête. Te natuni yo papa. Totanga na yo bible. Te natuni yo papa. Malembe papa. Nazotuna eza mutuna. Réponse de ngai. Zo réponse nanga. Ba bengi sa batu na fête wana. Est-ce que bango so bayaka? Ah, est-ce que batu nyoso bana droit ouya? Siko batu nyoso bayete zakaka ba oyo toko yoka pe toko mona na kata au conseil ne bango. Po yo tsoko lobi bon na tuna kyo ne bandele a soki papa mutomboka lumbaza na kati ya église RC on dimaki. Est-ce que na anniversaire ayaki? Il y a encore un nom que je peux citer. Oyo aza moko ya ba église du réveil du Congo, mais moko d'accord ko tanga évangéliste Jean Oscar Kiziamina. Est-ce qu'il y a qui? Na ba mutu ko ebisa yo. Omoni na katanda. Batu nyonso te ba na lolenge moko pe sens moko ya omoni la makambo. D'accord. Oui, on peut accepter tout le monde. Oui, d'accord. Mais ils ont bilongi ko zangate na botangelo bilongi mi bale ko zangate na ba manifestation de wana. Bilongi bele ko zanga. Te bilongi bele ko zanga. Mais zana bilongi mi bale e ko ki ko zangate na kati ya milulu wana. Elongi ya liboso il y a général pardon, il y a son éminent non, évêque général Albert Kakenza akokai kozangate parce que yende il se dit toujours que c'est lui le RSC nazui mutloko la général Sony Kafuta Rockman akokai kozangate mais qu'est-ce qui a fait que batwana bazalate toyoki batu ba uti poto ba bobi ke boyambeda batu ba utaki ba poto bipai na bipai. Félicitations parce que Namoni Mbalo et RSC Makamou Salama qui wana c'est très bon. Wana quand même na bete bino maboko. Pour Namoni vous déplacer bat, vous faire déplacer bat en Europe, en Amérique tout comme ça, vous zuli bango botel, vous loger bango na ndenge o esengeli, balie ba meli, vous foutel bango ba billet ba zongi. Wana to bete bino maboko. Mais bilongi oyo mi balé na uto tangane ko ko zanga te. Agenda ya église de réveil du Congo na agenda ya bandeko batata na biso yotangi eza agenda moko te. De deux, l'invitation et comme elle est mutu na mutu bazali malade moko nde azali kité bazali occupé azali kité mais yoka na biso vas-y. Bamosusu bakoki ko bazo manifester volonté na bango, appui na bango, même de loin. Bazo manifester ba appui na bango, pe ba encouragement na bango auprès de l'évêque général Isaïe de Dokamba et aussi na kati ya église de réveil du Congo. Bazane pembelité. Na kata watatoka ndongo zo mona wana ndongo zo mona ndongo yoka wana. Na yebisi yoke bazo appuyer ye avancer à Salamoussala. Koya na anniversaire et à volonté. Sans une autre.
tata na ya boti yo yo ko fêter anniversaire azana bon moy ata komi koko ce qui a zangi salaka moi pas si bien ngo oui puis que blo super coulisses ses alliés. Très bien, je crois bien que mesdames et messieurs vous êtes en train de nous comprendre. Papa n'a pas évolué. Évolué papa. Merci. 20 ans il y a anniversaire, 20 ans, 20e anniversaire il y a Église du Réveil du Congo. Mais par rapport il y a âge na ba réalisation. C'est comme si c'est maintenant que les gens commencent à sentir un peu de réalisation na kati ya communauté na bino. 20 ans après, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Ekarouana, moi na 20 ans, mais Mayele il y a 20 ans. Ni on est salama bon. Pourquoi salama bon? Nauti ko lobanayo, pe na ipsako la fois passée, le lot dans Oswanayo. Oui. Na yebisa. Ndeko rechi. Yebisa bandeko ba Olanda yo. Bandeko bazolanda ngai. Na bande pa na yo, po na yebisa yo. OK. Qu'église de réveil. Sikoyo. Afongoli miso. OK. Ba pasteur. Bandeko boko yoka. Oyo bozana bandaku. Bon bazaki flou. Ba comprendre de siko que église du réveil du Congo et sa confession religieuse, et institution monnaie. Ça fait partie de l'explication, il y a vision. N'engé leader azo exprimer yango. Ba comprendre de vision. Odi maboko otomete la biso awa. Ezaka ya pamba te. Bande ko ba uti na ba pays nyonso. Plus de 47 personnes logées ici, manger ici, batamboli na mituka, ba yena invitation ya mutumoko. Évêque général Israël Dodo Kamba. Oye tikala ko sala matin. Oye salemana nute. Mbala liboso. Na propre frais batamboli. On a propre frais na ye auto na kati ya kesi ya RC. Dans le bien. Na propre frais. Ah bon? Lelo oitolo banayo. ERC est commis international. Ce qui mutalinga pasteur olinga voyager au Keneboka Songolo. Yaka totalement na province oza na ba document na yo complet. Tu me mis à qui des droits auprès de son éminence acté aucune place yo lingi na kimia nyonso. Et lelo ceux qui passera les ans na Belgique, les ans en France, les ans en Bokani, partout aux ans. On singa représentant légal. Celui qui est le numéro 1, Yemoko. À vous choisir, peut-être que je suis équipé, je peux envoyer tel. Nami tu commis très calme. Tous en contact avec Mboka Nyonso. D'ailleurs, très bientôt, il y a un autre voyage. Boute Goyoka, qui a même quelques personnes, à peu près 10. Par voyager, sali 2 semaines. Ok. Non, pas de Bangoulou. Pas de Taliban. Parce que je sais, ma pasteur congolais, ça la banque de confiance. Bamo, comment qui na Corinthe, Bazalaki, na Genève, Bamoni partout, Bamoni Bamboka, Basololi, Bayena Mabele Akuna, délégation M. Très bientôt. Donc, Église du Réveil. Donc, il y a une réalisation. Église du Réveil du Congo. Il y a un niveau comme il est. Mais comme ça qui te sert comme ma vision, papa. Comme ma vision. Nous avons un visionnaire. Non, mais c'est lui qui est le représentant légal. Il y a des tata. La minute où on a vu le ma solo est allé très bien à Fongo Lige pour la Moutounion. Tala. Pour ça, Église du Réveil du Congo et bénéficier de droit ni son nègre ma confession ni ce joie. Ceux qui vont jouer à ma belle, biso pour faire à ma belle. Et pendant et puis ayambi bandeko yo mettre le maboko. Ils ont dit pendant que ça malade. Ça malade wana. Délégation Zoya. Même Mikolo a autour Yambabato. Plus de 22 000 ou 25 000 personnes. Ah bon? Dans le cadre? La fédération Zoya n'a pas pasteur. Pour pas s'adhérer.
bazoya na vision église de l'éveil du Congo baoya na ba préparatif tozanango OK balobi totika na nsima te balamuki toye totia maboko tokende biso nyonso tolonga ensemble na yo non et puis toyambi ba fédération toyambi ba parti toyambi ba ndeko basi ya basoda ba femmes politiciennes les honorables leurs excellences ba te belé docteur David ce qui n'a longoli 20e anniversaire depuis son éminence Dodo Kambaza na Mutuya et RC, ça fait combien des années? Banda na Mutuya église réveil du Congo. Tous ans 2 ans et demi, toi qui de 3 ans. 2 ans et demi, ça fait 18 ans. 18 ans. 18 ans passés à l'église du réveil du Congo. Ceux qui parlent de Salabila. Et cause à la positive ou négative? Je dirais et cause à la bilan moko mitigé. Boité. Boité, hein? Pourquoi dans le bâtiment ils ont boité? Parce que ceux qui ont quitté les Bosso, mais l'église de réveil du Congo est athée. Mais à terme, il y a réalisation, il y a rêve, il y a vision, il y a église de réveil du Congo. Au bien révérend Jacques Martin, bravo, Andy Marabatou, pas battu, hein? Nakoyambaye, Nakoyambaye, Nakoyambe d'ici là, Nakoyambaye. Lobby na bureau. Si tout va bien demain, Nakoyambaye. Lobby na bureau. Avant d'être na bureau. Tous solo là, ensemble na président provincial que j'ai sali à passant mon titulaire, mon chef, l'évêque principal, Bishop Ben Loabea. Avant d'être à Zoloba, papa bravo lobby non. Si Dodo Kamba était au pouvoir de l'église du réveil depuis tous ces temps, peut-être on allait faire de grandes choses. Mais pendant qu'il est là, ce qu'il a fait et ce qu'il compte faire, c'est déjà beaucoup. Que c'est déjà beaucoup. Que Kalaming était à représenter Vision pour l'an 2023. Mais tu sais quoi, Tozo Zelayango? Non, Aouti malade. Tozo Zelayango. Aouti malade. Tika Silissa. Très bientôt, je prends l'Assemblée générale. Son éminence, Tozo Zelayango. Tozo Zelavision, Banda Balakadi biso représenté. Tozo Zelayango. Tozo Zelayango, Toyoka Yango. Vas-y. Okoyoka Yango. Na Alzana ba réalisation, il y a bien. Ce qui fait que Batunyoso. Na baba tika na sima. Bazoya. Yebana nuke. Un prophète a outil, Libanda Mboka fouti bien bang. Azana groupe n'est pas pasteur awa. Aya le dit non, j'ai besoin de raconter cet homme. A mis plus de 200 pasteurs. Aya la bonne limité, c'était le vendredi. Nayoki na bato bayaki kuna na limité, ba pasteur bande koya, nayoki na ba Charles Les koya na bato. Papa. Ba denile sikoya na bato. Bato belé, moi ko natanga ba kombo ezate. Dès nalo ba sikoya bato azo se préparer. Docteur David Baya bazana nzela lobi bato musu ba koya. Lobi lisusu mercredi. Kana songi ozana nango, le kana na limité. Pose un journaliste. Nakoya ngana na. Le kana na limité. Oyebi nakokotela bino. Na fédération, nakokotela bino. Comité, Nakoya kokotela ba coordination. Lobi lisusu akoya mabango. Papa, au moni un leader se case en vision technique na ya travail et au sens que même bateau il va y a kate ba oya ngara émission très bientôt il y a un lobby observer les pasteurs sont déjà dans le terrain dans la carte mobilisation. Mais tant que vous travaillez dans la ville-province à Kinshasa, par exemple, parce qu'il y a un gouvernement qui sentir pour la ville-province à Kinshasa. Mais quand est-ce que vous allez aller dans des provinces? Parce qu'il y a des provinces où il faut qu'ils soient au Baroyoka, Bayoka, et Mopekuna. Il y a une émission que nous, Assemblée générale, ici, dans le Congo central. Tous préparés, tous kende. Et Simanango, après Assemblée générale, de Abandiko Tambola, ce qu'on a dans la province.
azokende kobungisa déjà moko moko bango nyonso bazoya awa tous les présidents provinciaux titulaire adjoint secrétaire bazoya na Congo central pour l'Assemblée générale tant bazozonga bake ko préparer terrain pour bayamba mokonzi na bango. Il y a d'autres provinces faut un sacré évêque. Ça, sacré évêque. Azo travailler. Très bien. Nous voulons aller rapidement parce que il y a un événement qui se prépare en coulisses par rapport à le 25 février Stade des Martyrs. Je ne sais pas tant que la mounene il y a Stade des Martyrs. Nous ma famille na ota l'église du réveil kozalo la litanga ya mai na kati balete parce que kotondi sa stade wane kozala blague et comment vous êtes en train de se préparer pour un événement le 25 le lot ça déjà pichu le lot ça le 40e déjà le lot ça le 40e le lot le 14 les 14 donc le 25 14 dans quelques jours comment vous êtes en train de se préparer pour un événement munene la vision il y a évêque général d'abord ils allaient prier pour la nation. Oui, ils allaient prier pour la nation, mais organisé par l'église du réveil du Congo, c'est ça? Organisé par les confessions religieuses. Ah, d'accord, ok. Organisé par les confessions religieuses. D'accord. Et chaque confession, ils ont se préparé. Ah, mais on a ce babibo ça là, ce babibo tient un terme il y a compétition. Na évité vous à la 40e. Parce que Nathalie déjà bakimbangiste bango ba ko ton sa Stade des Martyrs. Catholique écoute auto ton di sa yemoko. Malingi na episode de Richard. Ah oui. Tozo s'apprêter. Ah oui. Tozo bongama. Très bientôt toi na terre. Église du réveil du Congo. Na badi d'abord ko ça parce que musala na ngape na yela ki angwana. Vas-y, micro za yo. Cher pasteur. Mboko yo soki eza na kimia yo za malamu ote bien kobanda nous lobby mercredi tous les pasteurs na ba commune na biso nyonso ya ville province de Kinshasa beaucoup tana na ba cordons principaux ba directeur de district ba cordon ecclésiastique bo sala route ensemble to kutana na limité 6e rue, numéro 355, Petit Boulevard, côté résidentiel. Dans l'église sacerdoce royale. À 8h30, Boya. Kotuna ba question na musikate, mais mema bandeko, ba pasteur, responsable des églises, Boya ensemble. Chaque coordination, bon s'apprêter, l'objet va représenter l'imbosso et éminence. 100 pasteurs, 100 pasteurs, 100 pasteurs. Lobby mercredi. 100 pasteurs, 100 pasteurs. En dehors, il y a 2000, il y a 25 000 autos, il y a déjà. Il y a quand on était pour te faire un mais si on a fait une image, tu as une image, il y a plus de 25 000 personnes. Ils ont continué pour Yamba. Donc, il y a déjà. Il y a déjà lobby encore réalisé déjà 50 000 personnes. Pasteur responsable de Sayami. Donc, lobby, ok. Pendant qu'on y a place Bozali, dans ma botte dans l'église d'Amino, beau solo là, beaucoup dans la coordination d'Amino. Chaque cordon a yebi préparatif d'Engezoleka, de Bengi Simino, lobby. Pasteur, qu'on va dans l'écouter, qu'on va mouter maté, ou yo kaka maman des ordres, de suite tu Samino qui maman c'est si là, qui m'est ali, de tambola malamu, na mo kontrabiso, son éminence évêque général Isaïe de Dokamba, de Bengi Simino. Le président provincial, Ben Loabeya, Oyo, Ape Simino Bote, Azana besoin d'Abino, lobby to kutana na limité. Barondo Yamba 100 tic to silisa so si peut lobby to continuer lobby kunambe lobby mercredi bozangate. Nous sommes presque à la fin. Un mot par rapport
le 25 février au Stade des Martyrs. Le 25 février, les activités monnaie, Oyo Wapi, ma confession religieuse, na Mokambina Yango, l'évêque général Issei de Lokamba, Bako Sambela ensemble, na chef de l'État. Les années électorales, Boyato Sambela Elongo. Et aux alara l'église de réveil fandi koto bakimbangi se bafandi boye musulman bafandi boye aux alara bon Dosé loko moko te obi question que les abongo benana zotala soni aux églises de réveil ponani parce que église kimbangi c'était façon ba yelaka ceux qui nazui bande kwa lilo bana pesi binombote prophète Konde. Papa, merci, félicitations pour Yaya Ramabé. Est-ce que vous êtes sûr que derrière vous, il y aura la masse, il y aura la foule par rapport à l'événement, il y a les 27, il y a les 25, pardon. Dans le but, awa, tous autres kende, ma confession religieuse, ils ont sangana pour ça la lita. On très bien. Mais chaque confession, azana batuna ye. De quelle compétition t'es à compétition t'es à battre, mais on doit quand même sentir que l'église il faut les on doit sentir. Ah oui? Tu as autour de 20 ans, mais il y aura ce qu'on a dit ça. Toutes les réalisations, il y a Touro et Tikali pour le stade, pour la Likambu Songolo. Après qu'on a auto 20 ans passé, il n'y avait rien. Donc 18 ans passé. 18 ans passé. Il n'y avait rien. 18 ans passé. Réalisation, il y a rêve. Il y a autour de ce stade wana exact. Il y a solo. On a défi dans les années. Si on a lancé défi go, si on a le banation de minas de Dokamba. Tikana makamwana oh non na yebi ke yom to Kamba ba confession religieuse. Mais ça là nous ya yom ko penana nous. Ça ça nous église du réveil mobimba total na stade de Martyrs sur les Alandais. Total na stade de Martyrs sur les Alandais. Et vous en a facilité ba ya 14 était, ba ya 104 jamais. C'est vrai ça. Jamais. Vous assure. Nous assure. Graille les 25 dans une caméra. Nakoyara à côté église si on est côté biso te kozala. Et après ça je vais t'inviter ici. On va sentir l'amour qui venait à solo le but réellement. 20 ans. Vous savez nous sommes à la fin mais ce qui nous fait mal c'est quoi? 20 ans. Bazo fêter, ba tu ko fêter 20e année et il y a église du réveil du Congo, confession religieuse. 20 ans. Mais les londes ceux qui battent bako ceux qui battent bako miko oui, j'aurais bien amené ça mais embalasima na kopesa ba ndeko image batala nege bazalaki nege zalaki. Oui, c'était bien. Mais comment ça fait-il que c'est depuis longtemps église du réveil n'a ne comment à niveau bozo commenter les lots. Mais c'est parce que on a donc bateau bazalaki wana batamusa église du réveil du Congo lokola club na bango lokola ba famille na bango lokola le famille to ke maintenant là nous avons un chef qui fait de nous ce que nous mesdames et messieurs nous sommes à la fin déjà oui éminence avec général Issei de Lokamba merci pour la Medjawan, le primat de l'église du réveil du Congo. Père, merci pour la Mayele, soutien, confiance, amour et surtout au lingité pasteur Ayok Samasoni, la ville de Kinshasa, to na ba province Union. Merci. Aux autorités pour Nango, to pesio merci. Merci na ba membre fondateur, bango nyonso. Merci. Merci na papa Bravo. Merci capitaine Bombe. Merci Bishop Papasa. Merci papa Jean-Bosco Kindomba. Merci évêque principal. Mais évêque mon merci au secrétaire général. Évêque merci papa. Merci aux évêques. Nyonso tous les évêques. Mais moi aux autres été. Zabapa Bolabino. Natangeloye. Peut-être. Évêque Kajamar. Nous t'en nous barozo kana oyoka été. Non, il n'est plus avec vous. Non, il n'est plus avec vous. Oh là là. Voilà, je crois bien il n'est plus avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Chef de district, représentant délégué, vice-président provincial. Merci, nous sommes à la fin. Église méga Ongana visionnaire. Ok. Merci. Manvulu 133 route Mokali. Okay. On a la fois passé adresse. Oui. Na église des Ali. Nous continuer dans une activité qui a 4 jours.
Merci. Je crois bien que n'a pas vraiment merci. Parce que, mesdames et messieurs, on a réalisé cette émission sous la pluie. À Poli. Mais il s'est battu quand même pour nous comme un studio. Et lorsque ça l'a passé, Richard, c'est un lobby, boyi nangai. C'est un lobby, boyi nangai. Na ranaye, t'as la maman église du réveil du Congo. Na ranaye, ceux qui n'ont même pas la communauté église catholique. Sango munene, c'est-à-dire pasteur, oh ne beaucoup munene na ranaye, mais n'engazawa, ah tambola na ba moto. Mais Aza vice-président provincial, il y a ville à Kinshasa. Donc, ville à Kinshasa, pasteur, yende na kati. Excusez-moi. Na RSC. Ah, otambola makolo. Ah, otambola makolo. Et puis, ah, pour l'amvoula. Bon, nous avons la même solution. Ça, vraiment, na singulier ta solution. C'est une éminence, pardon. Nous avons ta solution. Voilà, nous sommes servir. J'ai dit un grand merci à Christian qui était à la réalisation de cette émission ce matin. Merci Christian Touré. Christian Touré, je te dis un grand merci. Merci à mon frère Pichou Maïmbi qui était derrière la caméra. Je dis un grand merci à tout le monde. Devant l'église Sebko Bandalde, nous saluons la présence de mon frère, le révérend pasteur Ntimba Lusilou, à qui je dis bonjour à maman Marjolaine, bonjour à tout le monde. Vraiment, je vous aime beaucoup. Je sais que l'émission Oyo et que c'est Sabino Peba Oba Sepelite, so yo wokiki et Betisho Libaku, aux an droit de réponse plateau nanga ezaliawa pour na réponse na yo pour nanga nasuki awa pour na mokola lelo kimia boboto bondeko okati habité maabino. Tokutani mbalasini.